En tout cas, bolimbisi na batunyo so balandi na yoki ke bolobi que son et ala quitté. Alors yango na ye pour na ko refaire ce que ça la difficulté message ça moko. Na banzi bomoninga te mikolo yo nazalaki na souci moko familial. Et yango ne permettait que nazala un peu vidéographique, nazaki plus na coma parce que voilà, donc j'avais des petits soucis. Et voilà. Alors, et là qu'on a eu pour Loba, Nabiso, d'abord pour rappeler que ce qui s'est passé le 20, Losako bandeko nyonso, Losako eska nyonso bozali. Alors ezako rappeler Nabato, ce qui s'est passé le 20 n'était pas des élections. C'était vraiment Oyo, exemple Otoloba qui a médiocrité, Oyo ko s'installer na élite congolaise nyonso. En commençant par le gouvernement, le chef de l'État et tout. Et bon, Monique Kadima, Oyo, Bango, Soutenaki, Choisissaki, Sabino, que quand on a dit qu'ils ont des faux diplômes, des faux CV, tout ça, Oyo Mona, que Kadima, en fait, son premier grand job de la vie, les a saigné. Donc, Ayebine Makamangote, et on l'a juste utilisé parce que c'est un cousin de Félix Tshisekedi et entre autres c'est un ancien membre de l'UDPS Afrique du Sud. Donc Ayaki Pona ko Sala Musala Oyo Asali Lelo ya ko aider Félix na ko bourre ba urne na ba bulletin ya lokuta. Alors les élections étaient catastrophiques. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, Ezalangai Olivier Bolia, ceux qui ont gagné Félix dans l'élection, na fierté on a la ya processus na yamboka na biso. N'engana loba non. Ceux qui ont bête à Félix l'élection, faut na bête à dans les la réglementaire na ba règle. Mais na kondi matin ke balo bakaka pour na pouvoir Olivier gagner dans l'élection chaotique oyo monde entier mobimba va déplorer qualité, c'est-à-dire ezala na Congo ezala pas ya ba paya ba journaux lokola ba France 24 ba TV5 ba chaîne na nengwana ba Al Jazeera CNN tout le monde unanimement balobi que ezaki ba élection chaotique au point que on a retrouvé de machines à voter chez des particuliers et mingi et pas il y a ba proche il y a président Nabiso o azaki déjà issu na fraude il y a 2018 azoko réitéré exploit il y a deuxième fraude électorale pour obtenir 5 ans moko boye. D'ailleurs sur le plan il y a bilan naie azako mérité yango soki motekete. Alors voilà, donc dans un contexte il y avait élection chaotique. Dans un contexte que Félix Tshisekedi font la mbanga lobaki il a gagné l'élection là. Nous savons très bien la Senko a lobby observateur ne bazalaki et ba monaki comment incohérence ezali na ba nombre de participants, nombre de votants, tout ça biloko wana ezolakisa que même na o ba tinela biso ba résultat Europe ezolakisa toujours ba incohérence ezali palpante et ezali komona na miso. Alors pour la biso ngala sengi boy Félix Tshisekedi na lobaki na oti eloko eleki tike ezati lelo so son samboka la rébellion
Ils ont le droit. Félix Koko Salali Bomate. Corneille Nanga a le droit de prendre les armes s'il veut. Parce que l'Oromo, ils ont gagné. Il a le droit, donc, moi, je suis pour la non-violence, mais je n'enlève pas les droits d'autrui. Mutu na mutu, soka moni l'oreza mabe, azana droit ya koloba. Obin États-Unis, ba pesa ba américain nyonso droit ya ko porter arme pour na makambo. Que mutu moko te a dominé muninga po azala munduki. Tu vois? C'est comme ça, si vous ne connaissez pas pourquoi amendement en États-Unis, c'est justement pour des circonstances comme celles qui se passent en RDC actuellement. Les Congolais ont le droit de prendre les armes pour défendre leur droit d'exister. Vous comprenez? Donc, neto yaga na mokili o bandeko nanga bo landangai parce que na loba maram susu oyo eza de droit monsieur eza spirituel. Ndenge toya na mokili oyo mututu aza na droit ya ko défendre intérêt na ye, notamment vie na ye, kolia na ye, kolata na ye, comment il doit être dirigé. C'est un droit fondamental à tous les êtres humains du monde. Corneille Nanga a le droit de prendre les armes. Tel Olivier Bolia a le droit de parler. Pongala Lobaka. Naïla Bino, idéologie a le bien, le mal. Pona koyeba ndengeni toroko tambola liboso. Donc, Boyate Oefsangao, Corneille Nanga a pris les armes. Et c'est que oh bazo tinda ba soda illégalement na Lubumbashi ko terroriser bato. Baza na droit ko sala pour tricher l'élection? Non. Alors on a plutôt pour tobela ba solution. Na ko lobalande ko Félix. Oh zo sala wana Jean-Pierre Mbemba Saline Équateur ba bourrage pour na yo, il y a 98%. C'était mensonge Félix. Même d'après cet exemple, il y a Le Pen na Afrique du Sud, et en France. Parti à Le Pen, tant bisous zaïba la miki, tant me bandaka, na papa nae, et ben na sala ba vote, 9%, 10% na vote, la France. Après 40 ans, bah comment ça là, bah 30, na monaki. Ce total, score n'a pas le plus élevé, Madame Le Pen a Zouaki, il y a 40 face à Emmanuel Macron. Donc en 40 ans, ils sont passés de 10% à 40% ou 35%. Dans la législative, on a 20. C'est-à-dire que ce n'est pas en 5 ans, Félix, que tu peux passer de 15% à 60%. C'est impossible. Scientifiquement, ça ne se passe pas comme ça. Alors, il y a un toujours bon de la bande, on a biso. Toujours senga bango, tout le dit non. Le temps de dialoguer est arrivé. Le temps de dialoguer, il faut au fanda. Nebo salaka, biso agi de chala bamikili. Nebo salaka dialogue congolais, wana bo salaka. Faut au resalango. Pourquoi tu resala dialogue national? C'est parce que, après 4 cycles électoraux, l'idée de l'Afrique du Sud, et c'est là qu'il faut éliminer le contentieux, il y a un gouvernement illégitime, il y a un coup d'État, mais après 4 essais, le président élu. Tosali, passation de pouvoir entre 2 pouvoirs illégitimes. Entre Félix et Kabila qui n'était pas élu et Félix qui n'est pas non plus élu. Donc le temps est arrivé qu'on revoie le système. Et la meilleure façon de revoir notre système, c'est en faisant un dialogue national. Félix Ozarana Poso Monangai,
opesa mbote, opesa mbote, et puis yo fani le côté na onga pena côté na ngato sololi makambu ya mboka. Le pays va mal. Nous avons 80 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Et tant que nous aurons de gouvernements illégaux, illégitimes, de voleurs, de médiocres, on ne va pas résoudre le problème de 80 millions de personnes, dont 25 millions des enfants. Naïbité, ce qui Félix Yokanisara Nini, mais pour papa na biso ba konzi ba ministre ba sénateur ba député biloko wana Félix batouana baza peuple lokola biso. Félix, tu dois apprendre à comprendre que le problème ce n'est pas toi et les balouba ou bien toi et ta famille, non, le problème est grand. Nous avons un pays ba papa na biso ba leki ba papa na bango na eloko moko te. Maman Marthe aleki maman ya pauvre oh, il y a 80 millions à l'autre côté. C'est même ma propre mère, même tout l'équipe bango de l'autre côté, tout ça va être humain la bango. Il faut que Félix Olongola la moutou na yo na ba Jean-Pierre Mbemba na ba Master Belé o ba père na bango ba resisaka que et comme il la droit na biso ya kozi ba mbongo ya pays pour na ba famille na biso. Et nous laissons 80 millions de Congolais dans la pauvreté et bozo monango normal. Bozo la mukape na tongo na butu pe opesi moi sinon baisse à l'olali oebi ke olali si 80 millions de Congolais dans nzala. Et c'est ce que moi je veux pas. Alors pour que tous rectifier bâtir, il faut tout ça la dialogue national moussousou. Dialogue wana ezate ke ba soki ba baxeli yo mandaté. Dialogue wana ezali pour to constater l'échec tout sali pendant toutes ces années. Il y a eu des échecs sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan électoral. 4 cycles, échec na échec. Yo moko tango zaka na ngai na opposition, ozaka ko condamner. O komi ko sala makambo ozaka ko condamner. Ozomona. Donc ce n'est pas normal, Félix Tshisekedi, ce n'est pas normal, peuple congolais. Il faut tout fanda, tout solo là, tout constater ben échec. Bolobaki, ce ne sont que les imbéciles qui ne changent pas. C'est le moment de dire la vérité. Ndeko Félix, Ndeko Tel, Ndeko Moïse Katumbi. Ce que nous avons fait en 2003 a échoué. Et ça, le tongi fisé, Mathieu Kouei. Autant les voitures. Mais, bozolo bao, faut y avoir mindele, faut y avoir étranger. Non, Félix. Il faut pas mentir au peuple congolais. La faute est à nous. Ba mindele so basali eloko simite ba bandelaka. Ba so basali voiture et ça le problème te oyoka ba bengisi ngo ba bibo zongisa ba bongisa. Ils sont pas comme nous. Ba corrigera ba faute na bango. Bango bazate ke ba fandi boye bazo sala makambu neti ka non bisalela non. Et ils corrigent leurs fautes. Telle hôpital na bango ndenge zalaka. Telle organisation, ils corrigent leurs fautes. Nous ne corrigeons pas nos fautes. Nous avons des gens, bazo ya même qu'on célébrait victoire na ba bourrage ya ba urne. Wana nazo ebate tozo kende wapi toko suka wapi boye. Comment koko sepela ke mutu ayibi? Tango Fayulu bayibaki, tango Etienne bayibaki, bolobaki eza mabe. Mais sikoyo bokomi ko betela eloko bobo yaki. Yona lobi ke dialogue eza solution. So bo sali dialogue te. Félix déjà mboka déjà 14 territoires na est kuna toza suna contrôle na moteur. Ozoko sa ba congolais. Il faut tout fanda ensemble. Tolongola lokuta. Tolongola ba ego ongai nazo mérité.
ngai nde nazala président so biloko wana bowelaka mais ozosala rien. Un président américain asalaka tout tala ndenge Obama akoka akenda koboma ndeko wana na Afghanistan pona mboka na bango. Mais biso ya biso ko Tshisekedi ako préférer boma Olivier ke aboma Kagame. Tshisekedi ako préférer na batu na ye balandaka ye bafinga ngai onazoloba totonga mboka totika lokuta totika boye yako préférer baboma nga. Ozomona mboka nde baboma Chéribert baboma ba mastebele bakufa. Mais tozo continuer toujours nango ya ngala yaki kaka na interpeller dialogue tozongisa dialogue parce que dialogue ko permettre biso to bimisa makambo ebele to bongisa constitution to sala référendum et to pesa pouvoir électoral na ba province. Makambo, garçon moko boye oh non. Les élections, ça se fera comme aux États-Unis. C'est les nani batu babando ko gérer en ba province. Yango souci na memeli bino lelo. To kuta la dialogue, to ya na Kinshasa bisonyo so bolingi na mboka bopaya, to kei. Bobebi si déjà 1 milliard na élection le kuta. Est-ce que moyen zalité que to fanda to refonder mboka na biso ndenge delisa sanga lobby? Les élections au eleki o ezab élection té. Il y a eu tricherie massive. Donc c'est le moment to bo salamaka mango to tiana makambo élection pembeni to tala na ndeni to kuta to refaire société na biso. Félix ngaza na souci ya mboka ebonga. Bino na ebite soki bo partageaka yango. So vraiment poser la besoin souci mboka ebonga. Beaucoup ça mambo salaka wana te. Alors to fanda to longola parce que dialogue national ozala mutakondima faute na ye. Parce qu'il y aura des commissions de réconciliation. Tout se réconcilier. Mais tout kande via lokuta. C'est ce que Bozo comprend temboula la mboula nazo epsabino. États-Unis ton ma première puissance dans le monde na lokuta te. Kosala banzele zali kamba lokuta te. Bay oyibi awa carrière politique no esili mbala moko ozonga lisusu te. C'est l'heure na yego benga ba congolais. To kutana dialogue to retonga. Et l'élection au elaxike et loko to salaki constitution wana liboso et simbi na ngoti. Et ce qui est loko simbité basara nini ba bandelaka. Il faut recommencer à reconstruire le Congo. Et c'est vraiment important tout ça parce que tous en a 80 millions de Congolais bazo souffrir. 80 millions bandero nanga. Félix, 80 millions bandero no ba pauvre passe. Ba monyo so na au moni mboka momba 100 000 députés, 100 000 candidats. Au moni mboka momba soki au candidat suppléant ou suppléante na ye mwasi na ye na bana na ye. Est-ce que mboka ni bo sala ki balwana na contexte à ba guerre mais lelo to za suna guerre vraiment ya makasité ou bien mboka za divisé to banda o sangala susu to comme ça monte que initiative et outil na communauté internationale te mais outil na biso moko ba congolais to bi non to zo kende mabe mboka zo kende mabe to kutana to bongisa. Voilà un peu mon petit mot. Nazako le baté parce que nazaki na ba souci moko bon lelo na bikaka bolingo mboka eza makasi na lo ba mwa muke. Merci na bato balandi, merci na Lina Molebe na moni appel na comprendre que benga inga parce que vidéo ali bosso son ezalaki te. Mais merci na bato tout bolandi. Boito sangana dialogue national. Bo appuyer idée parce que mboka ezokende bien te, ba institution zo marché te et biloko to sanganaka en Afrique du Sud et échanger dans mon logo mogoté. Donc c'est le moment où to sangana li susu poto to conserver ba aki biloko neti culture démocratique na moni ba congolais ba komo lingango
tout conserver, mais le plus important, tout changer constitution, loi électorale, bah loi mais belé eza mamalongate. 21 000, bah nini bambonge belé tozo boaka, 80 millions de pauvres et mboka la biso bazo bénéficier oti. Et puis na souki na oloba na Félix Tshisekedi parce qu'il y a président. Félix ngana yo toza bana ba ministre ya banini banini. Mais ça te que toyaka na mokili po na biso kaka tozwaka. Longola ide wana toyeko salisa bato bazanga. Ngai na vi na nga même na Canada na salisa bato bazanga. Bato ebele bebo. Soko tali nde bayana mboko yo, c'est Olivier Bolia mutu apesa ide bo asala. Parce que natala rate ke ngai fona leka. Mais tous à la biso nyonso malamu, biso tout ba congolais. C'est le moment où on a idée wana que mwana Tshisekedi fona zwa so unité. On a beaucoup de pauvres dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de nous. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup de routes qu'on doit construire. Il y a la famine qu'on doit éradiquer. Surtout chez toi au Kasaï où c'est les bastions de la pauvreté en RDC. Où les gens ne veulent pas travailler, préfèrent insulter Bolia qui dit que tout ça malamu, mais bilanga arosala te il faut kuluna uta Kinshasa. Nena obi Moïse Katumbi asala bilanga na maiso ya 40 km. Mais na Kasai pour ça bilanga, il faut attraper le kuluna pour ça. Tout ça ça doit changer. On doit expliquer aussi aux Kasai que vous devez aimer le travail de la terre, vous devez travailler. Inciter c'est facile parce que la bouche plat papa ça parle. Mais travailler pour creuser, trouver la nourriture, c'est ça un homme, c'est ça une femme. Donc to kutala, to sangana, to refonder mboka, to refonder, to ça la constitution asika. Et comme tangwana, ngai, boebi nga naza muta ba interete. Naza mutute na oluka la, na oluka nini? Non. Nenga otinaka mutu mo aloba, Olivier, na sokoye na kin, Félix osombelo ba jeep ya ngoyo, ya sika. Donc naza la besoin na ngoti. Et loko, nazo loba kake, to bongisa mboka. Tokutana na dialogue national ndenge salamaka na tanga Mobutu to sala dialogue mususu parce que génération na bisope esengi dialogue il faut tokutana to sola parce que mboka ezokende bien te ndalo beke bien te ezaka bilan Félix te ba institution na biso ezo répondre lisusu na ba besoin to sala ngo pona kotonga mboka te ba institution na biso comme caduc eza susu na efficacité te. L'élection, tout ça, 4 et simbité. Alors, dialogue national, tokutana, biso tout, ba massa tout, tokende, ba odombo, ba nani, biso nous tokutana, parce que comme il y a reconstruire mboka. Et puis, si tu reconstruis, tu as la paix, surtout quand tu as défense, nini, toko, bon, ça armée, na biso, pour aussi ça problème à Est. Voilà un peu, est-ce que dans le lobby m'a bé, ce qui dans le lobby m'a bé, boye bisanga. Est-ce que vous monitez que tout comme il faut mettre attendre un dialogue national? Est-ce que vous monitez que l'institution, Moutezo Bimisa, ma bé? Parce que la personne qui n'est pas suppléant avec député, à chez moi si nae, oh, attends, toi, chez l'Ikangu nae. Mais l'Ikangu n'est pas au bon sambo kanani. Donc voilà. Donc l'impérativité est là. Il faut que tout fan dialogue national et bon. Nazo c'est la réponse. Il y a gouvernement, na opposition, na ba master, ba combattant, soki bomoni idango ndengeni. Merci. Nasukiwana.